Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko osili kotiela biso bandeko babolingo kaka ndenge toyebisaki bino ete biso ba peuple congolais il faut tosenga nzambe merci po ete nzambe abikisi eloko ya mabe oyo elingaki koleka na mikolo elingaki koya po ete botala kaka bino moko ndenge modele babomeli bato wana étudiant ya bato babomie bandeko soki botali na ba image oyo totiaki na ba émission oyo tosalaki mokolo mwa lobi bokomona ndenge babomi étudiant basali forme neti bakangi ye likolo ya nzete na ndenge babomi moto oyo babwakaki ye na balabala na fulu ezali baspécialiste oyo babomaka bato na ndenge ya badouble de clé donc bakati mpenza ya kingo mpo afini yo ti okufi donc ndenge mpe babomaki étudiant eza kaka baliwa ndenge moko donc baliwa ya bakashe na bango ndenge babomelaka bato bandeko baliwa elandani étudiant kufi babomi moto na balabala kote soki ya mikondo kuna bana basi baviole bango omoni donc bazali na batrace na bango mpona lokola bayebi ete basi batombolaka mongongo bandeko bolanda bozwa likambo oyo liseki te lokola bayebi ete basi batombolaka mongongo ete barwandais oyo ya kote ya este mosala na bango koviole basi mpe koboma alors bango baye na système mpe na kati ya Congo bomoni ndenge baviole bana basi wana mpe babomi bango donc ezali kaka na ba indice oyo nini makambo oyo bango balobaka yango nde bakotisi yango na kati na ba ex-phase mpona nini koloba ete tala ndenge barwandais baye na Kinshasa bazali koviole basi tala ndenge bazali koboma bango nzambe azali monene bapeuple congolais tozali koyebisa bino na mokili oyo soki nzambe alobi likambo ndeko ata osali ndenge nini ata opumbwe likolo ekwei na se ata olobi soki yo nani nyonso ekosalama kaka pamba bandeko babolingo boyebi sikoyo bomituna soki général monene bakangaki ye te plan na bango oyo babengi opération hirondelle elingaki esala bacrime boni na kati na Congo heureusement nzambe abandaki deja kosala basigne les premières bakangi groupe ya ba ex-phase na tshela bakotaki na bamission nini bakotaki na mission oyo ya koya kobomaka bato na butu nzambe elingi mboka na biso yango ete baopération na nyonso ese stoppe bandeko bozwa makambo oyo tozali koloba liseki te mpo ete bango ntango babandaki kotombola mongongo koganga ete kala te bokoyoka ekolela kala te ekoyoka bokolela mpo nini bazalaki koloba kala te bokoyoka ekolela boyebi ntina mpo ete ntango basi bamoni basoldat oyo bakotaki babandi kosala baopération ya koboma bato ale bango awa na baradio na bango babandi kotombola mongongo pepe ifo telema pepe botelema botomboka botika boye te mpo bayebaki ete na baaction na Kinshasa na bango awa bazali kopesa sango nyonso te kokende molongo nzambe apambola yo ndeko oyo opesaki biso basango yebaka yango ete ezali kaka te opesi biso basango me osauve bato oyo balingaki baleka na mbeka na baopération hirondelle oyo ngwanda na général monene basalaki papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba eloko na koyebisa kaka na ba peuple congolais il faut boyeba yango ete nzambe azali nzambe pe nzambe akomi kobimisa bato oyo bazalaki koyela biso balataki ba masque toza komona bango neti bato ya solo nzokande ba masque oyo balataki na sekuna bazalaki bankoyi bandeko na koyebisa bino sikoyo eloko moko bino bato ya mayele
bino bato bolobi ete botangi mingi ezali motuna nazali kotuna pe bato boyanola ngai na yango. Bandeko, Général Mounene azalaki na kati na armée pendant 10 ans ou 15 ans toyebite, mais pendant 10 ans tokoki koloba na kati na armée abandaki ko assumer fonction moko ya likolo o azalaki na ba mapinga na ye. Bandeko, est-ce que na tangu wana Général Mounene penza monaki ata Rwandais te o lelo o azoko yebisa biso ke bapaya baza na mboka monaki ata Rwandais te. Deux, Général Mounene aza koloba ete na tangu wana babandaki ko boma ba officier mususu baliwa moko oyi alobi ye moko abande ko comprendre te. Mais Général Mounene soki ya yeba ke ezali bongo itanke mwana ya mboka ayebi pe ke bato baza kosala yango baza bapaya te, pourquoi a réagi ça kité? Donc koloba yeke tango wana vandaki po nini ya aza kolia baza komona bambongo. Donc Général Mounene koloba kaka ke aye ko réagir tango balobi ete non tika fonctionne na yo, donc okende na passion ou bien problème moko yango na koloba ete Général Mounene nda alobi ete non na tomboka siko po ete na lakisa na ba peuple ete non makambo bazali ko sala biso kuna ezali yango te bana ya mboka te muto bazali ko kamba ba payande muto bazali na tête ya mboka. Omoni ke babiloko nyoso tu soki bato ya maele babandi ko poser ba question ya boye moto lokola Général Mounene azali moto kuto bakoki ko landa te. Mais yo zalaki na ba mapinga ya makasi, yo zalaki na fonction. Il fallait sala likambo o bato bandima yo. Osali likambo te. Aletango kimi okeko bomba na zamba, sikoyo okomi kozwa même kosala ba opération ya kikulu, biso to boko benga ngo opération kuluna. Oyo boye ko surnommer yango opération hirondelle. Opération kuluna obino bosali yo nangban, bosala ki yo nangbanda. Olie ya kolanda makamna ndenge ya malamu no bobandi lisusu ko boma ba même peuple wana bokanisa ki ete ekoyeba na te, bokanisa ki ete o ezali kaka te ya deuxième république esalama boye tokokosa bango. Attention, tango nzamba abimisaki bino na kati ya Congo, nzamba ametaki fin alobi esili pona bino yango ete tozali koloba yango mingi bazali ko comprendre te, bato nyoso bazali ko soutenir Ngbanda, bazali ko yeba te ke nzambe asi a mettre fin. Ngbanda koki ko zwa lisusu bokonzi te na mboka na biso République démocratique du Congo, eloko bato bazali ko yeba te ezali neti malédiction ya ba peuple ba makambo sala po ete bato mingi bakota na se ya mabele na kati na Congo o lelo tango mosusu makila na bango lelaka liboso ya nzambe. Boyebi tango tango mosusu nzambe azalaki déranger pendant ba année na ba année pona bato o Ngbanda boma. Boyebi tango makila ya moto elelaka liboso ya nzambe botanga yango te na Bible. Yango na tolobi ete soki bango bazali kokanisa ete bakozwa makila il faut ete basala ba jeune ndenge ete babomaka ba peuple bamikosi tala omoni nzambe azali kaka nzambe ba opération na bango basalaki pas même ekutu ata 2 mois pas même 3 mois kaka tango babandi yango mbala moko pe nzambe a permettre bakangi Général Mounene pona koloba ete nzambe a mettre fin a mettre stop. Bandeko nazali koziyembisa na bino mokolo ya lelo bokanga date ya lelo bozwa biso bato ya radio oyo bato ya maboma te, mais bokanga date ya lelo po ezala te ke apesima ya mikolo nde to banda koloba makambo oyo toyokaki yango. Bandeko tozali koyebisa bino o tozali koyebisa bino ezali ba vraie version pe moto abeteli biso ba masolo oyo azali moto ya kati ya Pareko. Yé mon père ko raisonner à l'obéité, mon cher n'a raisonné na teli parce que comment yo chef mobimba à chaque fois te bato bazali ko yebisa ke to me mape ba makambo na ndenge parti na biso na ndenge ya négociation to kende ko kutana na bato na to solo na ndenge ya négociation alinga kate kako na mandoki to ko zombo konzi na ndenge ya mandoki me bandeko na mandoki yango bo zombo konzi ti na ndenge ko mi ko sala ba plan pour na ko boma ba peuple congolais.
vraiment ezali pasi pe mawa yongana tozali koyebisa na ba peuple congolais biloko ya boye ebongi na bino bomonaka pe boyeba banani yango oyo bakoya lelo susu baloba ete non biso tozali koya toza na vérité. Ngbanda aza na vérité te, Ngbanda azali na vérité te bandeko. Ngbanda azali nde na mensonge moko oyo azali ko utiliser tala yango na eko mona ya solo penza tango baloba ete Ngbanda azali très dangereux. Ya solo penza na pesi papa Botamba raison. Tango papa Botamba lobaga ete bokeba na muto azali très dangereux, aza mutu moko goza lozo solana bozo lia boy. Mais soka pesi mukongo akei, asali yo numéro moko kamwe pe o lie sani. Alobi na yebi Ngbanda très bien, na eko mona eza bongo. Mais bandeko, pona nini? Comment expliquer akomi kozwande sikoyo makambo elekaki na Kivu kuna alingia kotisa yango na Congo pona kokosa ete atala ndenge ba Rwanda ba eti na Kinshasa pona koboma bato. Déjà tango makambo ya campus salami ba radio na déjà ba komi ko benga batu ya kuna na unikin pona ko yebisa non bon se soulever wana ezali pouvoir mutu bazali ko sala bino moyo bon se soulever non. Papa Tshisekedi yeye ake na Congo ake ko luka bokonzi na ndenge ya Pacifique na ndenge ya papier. Pona nini ye Ngbanda pa okende Congo te moyebi ti na Ngbanda zo banga. Parce que Ngbanda yebi bakunda oyo ya bato ba makambo ya sala bato aboma na Congo ayebi ete ko balukela ye mabe. Ngbanda za ayebi nini aza ko reprocher na kati na motema na eza pamba te. Yangana a créé groupe à Bakuluna, okomona na ba radio na bango bazako loba okomona mwana mama mususu azako loba na radio na bango Bakuluna azako loba oyoki kaka mongongo lobi ke mama oyo aza somo na lotoko mongongo nyonso ekenda bandeko yangana tozali koloba ete ndenge makangi général Munene ezali signe ya monene on Nzamba lakisi mais soki Ngbanda kebite bakolata ye wana tozali kolobango mama Rosalie alobaki yango na mikolele kaki alobaki ete général Munene amikosa te un jour bakokanga ye lelo tosuki wapi bakangi ete. Oui, papa Roger na lobaka yango une fois que général Munene amikosa te un jour bakokanga ye omoni yango